Flore Makinissi, tu étais une femme battante, serviable, humble et cultivatrice de la paix. Et nous, la corporation de journalistes de la presse en ligne, nous te disons bravo. Bravo avec larmes aux yeux. Pour les attaques et l'histoire de la presse en ligne, et nous disons tous que la terre de nos ancêtres soit tous réfléchis avec leur Makinissi. C'est la foi des Moko gentil, Inter gentil, donc il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de bons souvenirs quand on va au sommes à Kofi, à Komaka, Motomala, mais n'a tika aux ma bête. Si les lots, même pour un numéro, on a un téléphone, Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodolidé arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très très beau concert dans une vraie salle de spectacle en plein Bruxelles, la Madeleine. Réservez dès maintenant de places standard à 45 €, de places VIP à 65 €. Un supplément de 100 € pour le meet and greet est disponible. Soyons là et ensemble, changeons de vie, unissons Umoja pour la paix à l'est de la RDC. Une production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skifama et la ville de Bruxelles. Fini le stress na kati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana, Illinois, USA. Esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peba activité ya ndenge na ndenge Mama Liza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake. Adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street, Urbana, Illinois 61 801 Lisa Loboko, mufinuku ya États-Unis. Nzambe ya makusa. Tata mama bisika nous zali na mokili mobimba. Communauté congolaise de manière générale. Na yeli sous pas na bino pour nous ko bino cadeau offre ou ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous na maluku bande konyo so bayebi yango. Alors ma référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani moke juste na droite na yo okomona entrée Vodacom.
na entrée Vodacom wana nde okomona cité moderne Africa. Ce qu'on leka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. Pour la accessibilité, bomoni mituka to yenango moko za Jeep, moko za mutuka ya C, mais awa ta auto benga catch na Kinshasa ba IST ba vite to yaka nango. Moto ekokoma, nyonso ekokoma sans problème. Voyez, pour na kosala choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à 1250 $. 12 dimensions, il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Mounoué qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassima McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Franck Stemay, Yandankala, Twende, X-Bass, Marandura, Franck Stemay. Passe na motema bandeko biso ba journaliste en ligne lelo tozala mawa mingi poto bungisi moko na biso Flore Makinisi o atikaki biso depuis la semaine passée lelo ndeza vraiment enterrement na ye bandeko ko bungisa ndeko na biso ya mwasi ya kitoko makasi boye et pesi biso pasi makasi donc vraiment tozolela ndeko na biso penza atiki biso et na fleur d'âge vraiment eza pasi bandeko nanga eza pasi donc tout à l'heure là toi kotika est déjà na cimetière ya Gombe et puis voilà. Parce que les hommes ont la loi. La souci une réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne qualité. Par une réputation, tout témoignage, il y a ma langue. Et l'équipe parfait, il y a moins cher que la chair. Il
chauffeur na yo akokozala n'importe qui soki aza kodégage odeur ya mabe eza mpasi kozala na ye me mutu oyo aza na parfum ya malamu odeur ya malamu bato basepelaka kowumela na ye odeur nini ozobimisa po balobi réputation balobi témoignage balobi qualité ya solo nyonso nazoloba awa nazoteya ye te me biso bato tozolela meme ndenge tokendaka na basimitiere okufela bapara bazofaire souffrir bino soloba soki bayilokaka me babimaka or nyonso tozosala eza mpona biso toza viva témoignage nini osala mo côté eza malamu taille eza malamu intelligence eza malamu position eza malamu mariage eza malamu kende dubai eza malamu mais témoignage nini osala mo ntango nazoloba témoignage nazoloba te bao baza na yo d'abord nzambe aza kotémoigne o ndenge nini parce que bato balingaka biso mpona intere atoza moyibi soko okabelaka motu wana kokumisa yo oza ndumba soki opesaka bakokumisa yo me ala nazoloba témoignage nini oza nango na matanga oyo toye nzambe amemio awa bien tozolela c'est bien mais parcours na yo finalité na yo okosukisa mo ndenge nini peut-être oyebi te me baoyo osalaka bango bolamu me na mokongo na yo na nsima na yo balobaka le ser oyo alobaka te oyo alingaka osala intere te osala ngo bien te betele maboko parce que ye ozala na pouvoir ya koloba no na tutelo kozala to kozala te ozala na kisi ozala na sengaleoke ozala na nganga ozala chef coutumier ozala na garde corps soki ye oyo asali likolo na se alobi na tuse yo pesilesi tobetela ye maboko betela ye bote ozalaka eza mabele babwaka yo na banzebo me obungisa molimo na yo intere nini fozala mayele nalobi fozala mayele na bandeli koloba ifozala mayele na insiste nalobi ifozala mayele na ke nalobi ifozala mayele oreflechir moto azoreflechir te akokani na oyo yebi me nzambe asala motu po areflechir réfléchir suka na ndenge ozala ndenge peut-être oza na malade oyebi te ndenge nini kosuka okosukisa octobre eyebani te okosukisa 2023 oyebi te le seul l'unique oyo akoki kosala osilisa octobre osilisa décembre eza kaka jésus-christ alingaka oyo asolo bato balingaka biso mpona intere bakoki meme koeki baluki moto mosusu mondo toza bolingo eza te mondo toza eza lokola course
nazo mérité douleur pour naïbaki. Mais il a crucifié la croix, mais aïe le côté. Ça mon pas d'ailleurs à côté de ça là à côté. Même moi ça peut ça là à côté. Même ma camarade a peut ça là à côté. Même il pas na pour la parole à côté ça là à côté. Tout ce qui est cimetière tu reçois la mission. Tout le monde a pour la main à côté. Tout le monde. Les années il y a des camarades nalobezana mutu moko atika babisote nalobezana mutu moko atika kilola yaki adungaka yo ayebi nini koleka lobi sheti ayebi meme rendez-vous sana molobiza ya mabe kosala yango te nalobi na rendez-vous moko sana molobiza ya mabe kosala yango te oyebi te danger nini eza nsima kotambola lokola aveugle te tikanisa bafungolo miso oyebakisela bibelobi jésus est le chemin la vérité et la vie oyo ozobenga vie eza vie te eza kozoba vie eza mpona bato bazorefléchir vie eza mpona bato bana mutu otamboli trone na loyenge ntango ekoki otelema oloba non nasuki wana siko nalingi nakaba vi nange banza nasepelisi famille nasepelisi bato nasepelisi bao bazalaki tutu autour nanga mais ntan ekoki nasepelisa jésus parce que ye mutu ayebi mikolo nanga na se ye mutu ayebi ekoleka na 2024 ye mutu ayebi nzela nazokende okokobetela ye maboko soko oyebi ye soko olingaka ye okokobetela ye maboko nalobesa na mutu moko alingaka yo abikisaka atombolaka asalaka oyo fami ekoki te azabango mpe babonga mpe bato bakamwa bibelobi ya mbai na Jean 3,16 à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et la donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Fungola motima. Jean, premier chapitre 12. Fungola motima. Benga ya kota. Eza gymnastique à ma capacité. Pour le bagage Jésus qui kota na motima. Ashandaka. Apesa ka nature asika. Akope son nature ya mungu. Akopesa yo nature. Makambo bale kokoka te kokoka. Soki biso lelo na mawa nzambe. Tozokoka makambo musu eza mpona Yesu. Soki mpona biso moto na tokoka te. Lio ataza na bagrife bebe. Akoki kolongola batashi na mpona ete. Na makasi na yo okokoka te. Kotambola na mokilo. Sanko tonga, sanko yiba. Sanko sala bato mabe okokoka te. Mais ye mutu apesaka biso makasi ya kosala eza malamu. Tokubi mituna nyonso. Okobenga ye aya na vie na ye lokola mokonzi mpo mopekisi. Ye mutu ayebi okosilisa ano to okosilisa ngo te. Tokotaki ebele basuetaki biso bonane longue vie, mais soki ya suete longue vie eza ya solo. Oyo basuetaki yo na Facebook na carte eza yango te, mais oyo ya ye eza ya solo. Mpe na kobondela mpo na yo nzambe apambola asalokola. Loba papa nananga loba papa na kombo na Yesu Kristo nayoki liloba na yo yoki na nga mako vi na nga sa yo na kokoka te. Mokili eza na makambo mabe mingi me batela ngai nayoki liloba na yo nafungoli motema na ngai. Liloba no elobi boye bao bayambi yo bao bandimeli yo opesi bango bokonzi ya kokoma bana na nzambe. Nafungoli motema na ngai Yesu Kristo kota kati ya motema na ngai. Zala mokonzi mpe mobilisi na ngai. Kotika ngai te nga mpe nazwi décision na kotika yo te na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tobetela nzambe. Avant la fin de sa micro, dans l'équipe de prier pour la maman. Prophète
Attends, Nzamba alobaka na distance. Tombola loboko na yo, lapisa bolingo mpona mama na babi ya kotika ye. Loba maloba kolela o mama lelo ezala ya suka bao batikali bakola basepelisa motema ya suka bao batikali nzamba asalaka tokosa. S'appelait Flore Makinisi Bolumbu. Né à Kinshasa le 20 octobre 1991. Elle était la fille de M. Makinisi Flori et de Mme Pauline Nyoku Maïlela, célibataire et mère d'un enfant. Flore Makinisi, elle était de la province de Kwilu, territoire de Gungu. Par sa situation familiale, par son père, elle est quatrième de la famille de 12 enfants. Et par sa mère, deuxième sur 3 enfants. Flore Makinisi, elle avait fait ses études primaires à Mamelo, à Yorosido dans la commune de Kalamu. À cette époque, elle fit majorette du groupe Kizito SK, paroisse Saint-Gabriel. Elle a fait ses études secondaires, diplômée d'État, section littéraire, option latin philo à l'Institut Ngeba à Kinshasa. Ses études supérieures, Flore Makinisi, elle était licenciée en communication à l'EFASIC. Donc Flore Makinisi azalaki parachutiste était licencié na IFASIC. Activité professionnelle, notamment la BRT Africa avec son émission Discorama Live, Wemsa Télévision, Kongoli Panda TV, Maël TV et Makinisi TV officiel. Flore Makinisi était chrétienne à l'église Saint-Précieux, qui est chapeautée par l'homme de Dieu, le révérend pasteur Jean Bosco Kimomba. Que son âme repose en paix. Et directement, on va passer à la série de témoignages. À la série de témoignages, je vais commencer par Henri. Henri, on a commis ça qui comprend toujours des murs parce que vie, nous avons bâti là qui sont dans la salle, toujours des murs nombre à témoignages, il y a pas tout pour sa témoignage. Henri, pour la couper sa témoignage, le Légéni Azalak na Flore. Agongama. Ce qui Henri Azate, Yoana Zoya. Merci. Bonjour tout le monde. Nous allons témoigner pour la Flore. Nous allons témoigner pour la Flore. Flore n'a ébahi depuis 2012. Il y a eu ma Flore. Pendant n'a ébahi Flore. Tout le monde n'a eu. Tout ça l'a éliminé. Natika Bomo a été Flore à Mankinga, tout Flore à l'Obamabé à mon Dieu, tout le Vandi. Chaque fois, Flore de Vandi à notre tour de la Malaga. Yo Yaya Oum, Nana Otiwo, tu n'as pas été à ma pause de tout sur la société. Au moins, à l'homme, il a un temps à payer la ressource. Toi, tu as commis une live. Merci beaucoup, comprenez ces émotions. Directement, on va appeler Madame Naomi,
Ce Kaza avec qui a longtemps pour la sa témoignage. Après Madame Naomi, on va clôturer par Pépé Lokela. Ce qui Madame Naomi a zaté Pépé Lokela. Madame Naomi est là. Bonjour Maman Flore, c'est moi Naomi. Bonjour Maman Flore, c'est moi Naomi. Maman Flore. Merci beaucoup, Madame Naomi Aza, émotionnée. Madame Naomi Lokela, Sokazali Aleki, au cas contraire, pour clore la série de témoignages pour toujours la Ngonga. Et directement, on va passer par le mot d'hommage à la famille biologique, il y a Fleur Makinisi. Famille Makinisi, mot d'hommage. Papa Mboyo Ikalamboke, côté ya mama, oya côté mwana. Adari koko nangai, tola na malamu. Asepi prenatela nawa. Mama na ye akobe nangai. Noko, alors nalobi boye. Pour remercier la nyos, oyo ya famille baye. Côté ya maman comme pour côté ya papa. Pour remercier la ningala musala, pour basala kinaye. Pour remercier la camarade naye. Na ndenge nyos usali otomo liye, okumisiye. Na circonstance de l'Angolais. Alors, merci Mingi. Nous avons sur la Boteka, maman n'a été, Boteka Botate, Boteka Boteka bonjour, Tosoro Laka, fait, famille continue. Merci, je remercie à tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Parole d'adieu à ma bonsoeur, rien ne nous prépare à la mort, encore moins à la sienne. Tu as décidé de prendre le train pour prendre son bagage et sans faire de bruit. J'avais beau savoir que le moment arriverait un jour, mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Nous voilà aujourd'hui devant le cercueil où tu te reposes, désormais immobilé à jamais à ce moment précis. Je comprends que tout est fini. Tu as déployé tes ailes d'azur pour rejoindre tout ce que nous avons aimé. Tous ceux que nous ont quittés, je me souviendrai de toi vivante, de ton rire et de tes sourires. Qui nous resterons dans nos têtes. À jamais, nos yeux te chercheront dans le vie. Et je sentirai toujours ta présence auprès de nous un jour futur dans ces jardins de gloire. Nous te retrouverons épanouis et nous serons ensemble pour l'éternité. Nous te disons adieu, mais à bientôt, repose en paix. Bonne chérie. Merci beaucoup, c'est vraiment triste. Comprenez combien de fois la famille est choquée par la disparition de Flore Makinisi. À présent, je vais devoir inviter Grâce Thémo pour le mot de la presse pour rendre hommage à la regrettée Flore Makinisi qui fit notre concert. Bonjour à tous. Parce que je donne de la part de la journaliste
de journalistes de la presse en ligne pluraliste. Mourir le point et ne plus vivre. Mourir ce parti pour ne plus souffrir dans ces terres de zone. Ouvrir son âme à un monde de beauté. Paradis éternel pour reposer en paix. Dire adieu à une personne comme toi, se perdre une partie de nous, de la corporation de journalistes. Tu étais, tu es et tu resteras à jamais dans le annales de l'histoire de la presse en ligne du Congo. Voilà, c'est la fin. Et nous sommes tristes de vous dire au revoir. Na ba restaurant belé na yena Mambo Galaxy na côté poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza. Donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais pona esika oyo kolela or ke ba congolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire te musapena liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant et ça musicate. Au numéro 137 rue André Carman à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Et que votre aventure s'arrête. Mais aussi nous sommes très fiers d'avoir partagé un parcours de champion avec toi. Flore Makinissi, tu étais une femme battante, serviable, humble et cultivatrice de la paix. Et nous, la corporation de journalistes de la presse en ligne, nous te disons bravo. Bravo avec larmes aux yeux et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Adieu mon ami, Makinissi, Fololo ya mama, ya mai, ya motema, Merci beaucoup, c'était là le mot des journalistes par l'intermédiaire de Madame Grace Thémo. Et à présent, on va passer directement au dépôt de Gerbe de Fleurs. Sur ce, je vais demander aux professionnels des médias de bien vouloir libérer l'espace. Gerbe de Fleurs. La famille biologique, famille à maman qui va déposer Gerbe de Fleurs. Après, famille à papa. Après, famille à papa, les anciens de Guéma.
Artiste, orchestre Yabina Filé, que les cantos du Camino qui a fait. Le secrétaire général est là, Yves Ntilou. Est-ce victime de faillite ou pas? Que les cantos du Camino qui a fait. Est-ce victime de faillite ou pas? Eleonore Kindourou,
famille eza kolera ma ya kalamu na couloir ya ma ya kalamu oyo nyonso ayebi aza famille soki obimi na gauche okei ntina ma ya kalamu wana komona babisi ya famille babisi ya bapanzisango eza liboso. Voilà bandeko, toza vraiment la matanga bino bozo mona, toza na Frank Stemai Disuka les professionnels. Donc na yene toko agro le beta moi quelques mots par rapport ya matanga, ya ndeko na biso Flore a outi kotika biso. Bonjour les professionnels. Bonjour, bonjour Sandrine Bamana. Comment on ndeko na biso atiki biso na Flair d'Ajuboé. Tango yokaki sangola ngope lelo zo mona ndenge to ke ndeko tika ye na Lilita et ça londe ini pe ozo continuer ko sentir onde. Non, ça fait très mal parce que Sandrine Nezaliwa, Liwa ça l'a toujours pas si. Flore Makini, sa petite sœur propre, de l'agné tout le temps. En tout cas, avec quand même le bureau, avec même Koluka Moussa en Afrique Info. Oui, avec Moussa en Afrique Info, ça l'a que bon après quand des Arabes, te bunganaki, moi Mikolo moi belé, tu n'as eu qu'à sango, il y a pas si donc c'est vraiment triste quoi, c'est vraiment triste. Voilà. Vraiment, c'est vraiment triste quand on tu koloba. Souvenir ni, bon souvenir ni nous garder pour na Flore Makini. Non, bon souvenir est moi belé parce que c'était une fille gentille déjà au préalable. Et puis Azaki toujours au sexanga, à ta fois aillé, ba conseil na bien que non bino boza ba trop ki liboso, bo continuer ko pesa musala aux valeurs, bo continuer ça marambo boya bien. Donc voilà, Azaki mon amour moi si moko gentil. Une sœur gentille, donc il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de bons souvenirs quand on va sommes à Koufi, à Komaka, Motomala, mais il y a aux oreilles ma bête. Si les lots, même pour un numéro, on a un téléphone, on a donc ça a une petite sœur pour nous. Voilà, avec une petite sœur pour nous. Conseil ni le copé ça na biso ba auto tikali par rapport à ndenge ya zala ki obona ko mona ndenge zala ki pe par rapport ya ba comportement yebi ndenge le kara ba youtubers donc ndenge ba to se comportement pour dans longola te na mi longola te ndenge to se comportaka par rapport à Flore Makini si conseil ni copé ça na biso ba auto tikali Frank Stemai to tambolaka bien liwa tango ya la raté hein mutunyo sa okende. Donc, tu es bien ngongate, tu es bien mokolote. Tu es bien, tu es youtubeur, ils ont background, ils ont super homme ou super femme, ils ont mutu, ils ont musala. Oh d'abord, ils ont permettre de faire quelque chose. Il faut que nous musala pour nous laisser comme il laisse et puis qu'on laisse libota. Voilà, donc ils ont bien abattu tout, pour éviter les problèmes parce que les problèmes ils ont bien été. Au moins Flore a tiré biso battu baye belé. Bah c'est mobilisé parce que Azaki bien abattu. OK, artiste comédien, voilà. Musicien. Cause la bien abattu les Kinyoso. OK. Voilà. OK, merci beaucoup. Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodolidé arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très très beau concert dans une vraie salle de spectacle en plein Bruxelles, la Madeleine. Réservez dès maintenant de places standard à 45 €, de places VIP à 65 €. Un supplément de 100 € pour le meet and greet est disponible. Soyons là et ensemble, changeons de vie, unissons Umoja pour la paix, à l'est de la RDC. Une production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skifama et la ville de Bruxelles. Fini le stress! Nakatia États-Unis! Restons chez Lisa Loboko pour nakolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine, et zalaba Spanish pe américain, yaka o déguisté foufou, yaba congolais, chez Lisa Loboko, awa kaka na Champaign Urbana, Illinois, USA, et sikawapi okokuta meni lokola. Ntaba, motu ya ntaba batula dongo dongo, nkoba yako mweta pilipili, mpakasa na mosaka, basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke
détente pe activité ya ndenge na ndenge. Mama Liza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya champagne. Awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy. Awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu o pia eyakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Liza Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa. Tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli susu epa na bino pour ko sala bino cadeau offre oyo ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous en a malou bande venu sur baye yango. Alors ma référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani moke juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana li okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. On a accessibilité bomoni mituka to yenango moko za Jeep moko za mutuka ya se mais awa ta auto benga catch na Kinshasa ba IST ba vite to yaka na moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Voyez pour na kosala choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à 1250 $. 12 dimensions, il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, Azongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komelape Koyoka Ndoule na niveau ya 2 fois te, Boyebake, Bilenge Zongi na Paris na niveau ya Kosakana te. Chez Djonga 3, Awa, chaque week-end, Bilenge Zongi ya Ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunangai Nini, Kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, to boîte et Fungwami, à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassima McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.